Maman Hélène Bousso. Maman, ça n'a pas combien? Non, on a bana 5. Bah, tu bazar. Baza. Papa Zali. Papa Zaki. C'est pas déjà la papa. Ah bon? Les articles là, charge à bana, charge à bana ngamoko na supporta bango. La bota pena muninga na kaka infirme. Ah bon? Oui, la bota bana na muninga na infirme. Mais otala kaka suite ya Brazzaville ndenge kangama makambo nyonso pe beba. Ok. Bon, ye pas dans la vie na ye. Bon, nga pe na tika na vie na ngai. Bon, namona ke non bana bafanda na ba niveau ya ba centre éducation ekozala te. Kwa centre dans le la vie à camp. Nazali pe kovivre na mama na nga, mama oyo abotanga mama Botuli, Martin Nzambe azwa bomoi na ye libo na ye fa na kimia. Mais mama wana bina mutu abandaki kosoutenir bana nga à 100%. Mama lere akufi atikali biso na lopango ya famille baye mpe babimisi biso. Ntango babimisi biso namonaki moya kosala autrement te. Nakota nasalaka likemba ba 1000 francs po efacilité nga nafuta ndako ya 50 000 francs congolais. C'est là, 50 000 francs congolais là, ils ont quoi? Donc, ils ont pas même $20, non? Pas même $20. Na bana oyo bana nzambe nakozwa mutu nini akoki kosunga ngai nafanda ata na esika na ngai moko ata nazolia te me nazala na pense ya kofutaka ndako te nzambe azwaka lokumu ya kofutaka bafrère mike mike te na makambo misusu me nzambe wana azaka nzambe ya mawa nazomerite kaka ndenge na omerite boye. Velo pe etungisanga makasi nabimaka kutu eta velango ndenge poinse na libende okobima osala trajet ndenge nini baninga na nga baosenga bazokende kosenga na bavile bazokonyokola bango na kofinga me ngai nakoka evi wana te ntango nake nasali yango première fois nasalaki yango mpo amwa nazo examen d'etat naye kokutana mpe na aksida wana nde moto ezongisaki ngai nsima na vi na kosala lisusu mosala oyo te nde naoteka bakwanga oyo na maki yango mpe koma nango mpe karton mobimba te. Nazaka boye famille nyonso tu bana mama kufa famille nyonso tu batikanga donc naloba naza mpenza avant bandone na kati ya libota na nga nana otala nga nana koyeba adresse ya ndako nga na fandaka à part petit frère na ngai moto ayaka ntango nyonso tu kotala ngai ntango abandaki kozwa bandeki kosoutenir nga me na minute oyo azala mosala te bayiba ye mpe mbongo na moto ayiba ye mbongo abanda kosala na entreprise na ye ya shop donc totikali kaka boye à part nzambe mosusu bazali bilakede epandaka na moto apesaki yango. Oh Jésus. Soki akufi bilaka mpe ekufi. Alléluia. Oyo apesanga elaka ezaza balona akufaka jamais mpo aza éternel azanga ebandeli azanga mpe na suka bilaka na ye ekopolaka jamais. Nalela mpona nini nalela mpona nini nalela mpona nini mama eza aza te baninga na nga ndika mpe baosenga nakendaki mpe kosenga lokola baninga baosenga me nazwaki accident naye kotala seigneur oyo eza domaine na nga te nde nazongaki nazongi na ndimi natya mesa na point nateka kwanga oyo nasombaka na 800 nazwaka bénéfice ya 200 mais nasalaka kaka effort natya ndikelemba na ngai na ya ba 1000 francs comme ça ekoyede ngai nafuta ndako na ngai ya 50 000 nazala moto aosunga te moto asondela nga velo oyo aza kufa me ndenge atikanga yango bana 1991 mais pour le moment elembi yango wana naza na mpasi kosunga nga ndako nazofanda nasukolaka na kati ya ndako nakota ata na dushi te na okende ndenge nini kolwaka koleka ezali na lupango yango nasukolaka na kati ya ndako loboko oyo esengaka bato libanda te nakendaka na vide te nakendaka mpe na zambi te nde baninga baokende me loboko na ngai esengi
ngai mama Botuli, mama Sephora, la femme des vainqueurs. la femme des vainqueurs. Nzambe ayebi bino koleka ngai. Mosala malamu efutamaka, ya mabe mpe efutamaka. Nalingi loboko na ngai ezala deside. Amen. Soki bino bokotombola nga libota na ngai, j'espère bayeba ti Nzambe te, bakoyeba lemi ti Nzambe na kanali na ngai handikape. Amen. Nzambe apambola bino, Nzambe afongola bavi na bino. Bisiko ebandaki komarche te, lelo ka lendi ya lelo nga na oti priere emarche. Amen. Nzambe atika bino te, abungela bino likumba ti de génération en génération. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je dis que vous avez belé, vous avez la émission de parce que je dis que ça émission où il peut ça ma solution dans ma vie nabiso, c'est ça émission où il peut ça ma kinya dans ma nabiso, c'est ça émission où il peut ça surtout ma bénédiction, ma élévation, ma réussite. Et ça na chaîne nabiso où c'est fera amoureux de Dieu, CV. S'abonner, s'abonner et ça la plaisir ma casse tant on s'abonner, on dit ah té émission où té faut s'abonner. Ok, pas moninga na obité, s'abonner na chaîne Oyo, c'est fera amoureux de DTV. Et ça va bien, et ça fait qu'il toko, vous avez fait émission, to au vive vidéo, au partager, et ça va bien. Na fait si mot, pas maman na biso, kolo chaîne Oyo, maman c'est fera servante de Dieu. Maman Oyo, maman kanzame, maman Oyo, maman ma batou. Na repentance, merci. Maman c'est froid, na repentance, bato ba dinza mete, bato bazo banga nzambe te. Maman c'est froid pour na biso, aza pour na yo muto tala. En tout cas, nzamba pambola bino nesu bovili baku vraiment ya Olanda émission na biso. Tout ça presque moko bon comprendre que non, tout ça presque moko ya bato belé, tout ce boka makelele, faut comprendre parce que tout ça vraiment na nzela. Faut que la maman na biso moko, aza vraiment na ba difficulté. Mais yemoko akoloba yo kaye, lenge nini adifite nini oye asalango babloka boye sitaka te mpona kosunga bloka boye sitaka te mpona kosunga surtout ça en tout cas na pesi ba mama na biso ba femme de vainqueur en tout cas ba mbote beleza ba pambola bino vraiment toke peso suna amoureux de Dieu les amoureux de Dieu nzamba pambola bino vous êtes belé nzamba pambola bino en tout cas beaucoup de problème beaucoup de penali kam oyo etali ngai etali pena yo nzamba osunga yo en tout cas na pesi pe papa na biso papa Achille pasteur il y a vali papa Achille pasteur maman na ye tout bon si na ye maman Sephora parce que voilà que oh maman Sephora za aza soki neni pe aza mbai na ye mais ne peut pasteur maman Sephora pe apuyaka ala servante de Dieu donc maman Sephora na papa Achille baza mutu moko za mapambola bino vraiment na msaba osala olemba te za mona amona yo en tout cas tout ça a pas ya maman na biso tout soit des mois mukie. Papa biso fongola biso caméra. Maman, bonjour maman. Bonjour papa. Maman, ça va? Ça va l'Angola Nzambe. Amen. Parce que ça yango le présente hein. Amen. Maman comment nani yo? Kombo langa maman Hélène Botoul. Hélène Botoul. Maman Hélène Botoul. Maman ça na bana combien? Na bana 5. Bango to bazara? Baza. Papa Zali? Papa Zaki, séparé déjà la papa. Ah bon? Les articles yo charge abana yo moko. Na charge abana nga moko na supporta bango. Bana baotanga? Bon, moko à 6 classes, mais à combien de niveau université et kataki pour la suite il y a bambonga Minerval. Alors ça la science infirmière à kataki. Mais moko azotanga ya mobali na oya mokie ye pas otanga mais comme ce soit na ba otanga te kas pour la possibilité za. Combien otanga te? Bazotanga kaka mibale c'est 5. Kwa ba otanga te au université akateka pour na mbongo. C'est mbongo ezalaki mais alinaka continuer. Mambo sana vous êtes colonie. Naza mu Équateur. Maman âge
naza mwana 1970 le 9 du mois 1970. Vraiment. Maman, tomoni yo en tout cas epesi pasi mama bakabwana na papa atiki na bana 5 wana kaka mibale baotanga za université na mosana otanga te nayebi ke 3 wana epesaka pasi parce ya mwana baninga na ye baotanga ya vandi epesaka pasi pasi na mpe ekenaka epa na biso baboti mama ndenge avandi boye eza na mama ota kosepeleke non amonaka bana baotanga mwana ye otanga te epesaka pasi mais tosengaka kaka nzambe asunga biso parce que mama alobi so abi mpe na boye seke aza na pasi moko aza na kati bongo papa ata kokite bana te nabota mpe na moninga na nga kaka infirme. Bon, oui, nabota bana na moninga na nga infirme, mais otala kaka suite ya Brazzaville ndenge ekangama makambo nyonso mpe beba. ok Bon, ye mpe aza na vie na ye, bon nga mpe natika na vie na ngai. Bon namona eke non bana bafanda na baniveau ya bacentre éducation ekozala te po centre eza lokola vie ya camp. Bon yango moni na préféraki nazala na bana na nga na cité, nazali mpe kovivre na mama na nga, mama oyo abotanga mama Botuli malgré nzambe azwa bomoi na ye libo na ye fana na kimia, mais mama wana bina moto abandeki kosoutenir bana nga à 100%. Pour mama boti biso toza kaka mibale nga na petit frère mpe possibilité eza lisusu te. Bon yango na ndimaki na tofanda na lopango ya famille, mama lere akufi atikali biso na lopango ya famille, baye mpe babimisi biso. Ntango babimisi biso namonaki moya kosala autrement te, nakota nasalaka likemba ba 1000 francs po efacilité nga nafuta ndako ya 50 000 francs congolais. C'est là, 50 000 francs congolais là, ils ont quoi donc ils ont pas même $20, non? Pas même $20. Ok. Pas même $20. Nafuta ndako wana mais nazofuta ngo pena na mi difficulté kotala ka conjoncture ya mboka ndenge eza. Bon namoni ndedi nakokoloba te po vie eza molai, lisungi eutaka kaka pa nzambe. Komona bino koya pa na nga boye seke eza nzambe nde moto atindi bino, Amen. eza na makasi na bino te. Na bana oyo bana nzambe nakozwa motu nini akoki kosunga ngai nafanda ata na esika na ngai moko ata nazolia te, me nazala na pense ya kofutaka ndako te nzambe azwaka lokumu ya kofutaka bafrère mike mike te na makambo misusu, mais nzambe wana azaka nzambe ya mawa. Nazomerite kaka ndenge na omerite boye. Velo mpe etungisanga makasi nabimaka kutu teta velo yango ndenge poinse na libende okobima osala trajet ndenge nini. Baninga na nga baosenga bazokende kosenga na bavile bazokonyokola bango na kofinga, mais ngai nakokai vi wana te. Ntango nakie nasali yango première fois nasalaki yango mpo mwana zo examen d'état naye kokutana mpe na accident wana nde moto ezongisaki ngai nsima na bino osala lisusu mosala oyo te, nde naoteka bakwanga oyo na maki yango mpe koma nango mpe karton mobimba te, eza nango kaka demi plateau 3 plateau na bunda nango kaka ndenge wana. Essentiel kaka mama likelimba wana aleka napesa ye 1000 francs chaque jour po nayeba ndenge nde nakofuta ndako na fin du mois. Mais naza kaka boye, famille nyonso tu bana mama kufa, famille nyonso tu batikanga, donc naloba naza mpenza avant bandone na kati ya libota na nga nana otala nga nana koyeba adresse ya ndako nga na fandaka à part petit frère na ngai moto ayaka ntango nyonso tu kotala ngai ntango abandaki kozwa bandeki kosoutenir nga, mais na minute oyo aza na mosala te bayiba ye mpe mbongo na moto ayiba ye mbongo abanda kosala na entreprise na ye ya shop. Donc totikali kaka boye à part nzambe moto mosusu aza te nde nazomerite oyo naomeri. Nakipasi mpona mama azoboma 1000 francs asala likelema 1000 francs eza pas même $1 afutala ndako ya 50 000 francs. Non. C'est une chose. Nakipasi penga pasi makasi
Maman comme na point kutanga bisama ya misu. Ode ni facilité bo kinenge mama lo. Maman opuyaka na église. Oui, na prière dans la puissance. La puissance. Et pas ya pasteur. Pasteur nani na bosen papa Miller. Papa Miller. Il est en Pagna. La prière kawana. Vraiment na wuti pe prière ndé na za awa mais na tongo na ke prière ozonga na ngandi na ye pour fandela mesa la ngai en tout cas na prière excusez-moi na question ngana tu na yo et déranger hotel ngana ibara maman obuta maka boye tonde na bota maka normal na ji passe pour na 2 ans ba pesa ngai tonga wana ndi mutu e komisinga na niveau oyo bota ma normal anda 2 ans matina aja akile pe bakine wana pe bazaki pe ba pareil balakisinga appareil ni dala kafubo kinda ko changer ndenge pe ba changer pe na koma pe la vie bande ko ngai oh no so tala émission oyo otala image oyo na qui passe isa pe ndeko moko pe mama na ye pe asafika na mutu asalo lenge o ina pe na mutu moko asunga batu mais kolemba kosunga te nzambe akotika ta mokolo moko te ntango yosunga batu nga na olinga eza na bato ebele bakota na livre souvenir ntango osala bolamu nzambe wana otala bike ndeko oyo asungaka mama moko boye mama na biso boyoki ndenge alobi matina mpasi bana baotanga te apesi eloko alobi so esenga mpasi abi babotana na moninga na ye mpe kazaka efirme non akendani mpe kaka bongo talaka vie efirme bandeko nanga na kinshasa mpasi ezali kende otala bango na banzela nde basengasenga mbongo basenga combien bango combien oyo akosenga po atongisa mwana bango combien osala mais mama moni kotambola mpasi na bamoyi na bambula abi te na batambola kwe mo bénéfice atekaka ata moloko mokie tala biloko mama oteka makwanga na bamaki maki okuti ezanga soki plateau moko soki ndenge nini donc makwanga plateau moko baplateau kutu moni oyo nyonso eza nango fixe eza na ndeko moko azotala mama alobi nasungaka mama moko boye azalaka na velo oyo ekomi siko tu alasunga mama oyo avant nakoma nani wana nasonga na mokie mama velo oyo eza ndenge otambola nango normal to ndenge nalobi ke nasalaka sur déplacement te oui alobi bon c'est ça mpona velo velo edérangenga makasi etungisanga mpenza donc nazobongisa mais voir même papa oyo major azwaki mpe charge ya kobongisa yango mais ezomarche kaka te vraiment naa na difficulté yango makasi yango nde ezali moyen de déplacement donc ezopesanga mpasi donc mama aza na difficulté ya velo moto oyo abongisaka velo eza mpe kaka ndeko na ye te eza kaka mwana mwa wa quartier wakaka ya bolingo ya nzambe alobi mama te nasunga ye abongisa velo ye mpe aza motu aza makambo na ye akoza mpe ke lelo abongisa mbongo aza na mbongo te epesa mama mpasi mais nazosenga motu moko azoaza biso nga nango atomonisa balobi ke te nga nazwa charge atonga mama velo ya sika petit pote ye soit awa okende mpe opesi mbongo toluki velo moko ya bien ya wileri ya bien mama oyo akozala calme azala posé po azala moyen ya kose déplacer parce que mama aza bloqué akodeplace nde nini opaka na mene tata azobe na velo vraiment tala velo eza bien te chaîne oyo eza bien te kutu namoni dine eza bien te kutu libaya en tout cas eza na ndeko moko eza na mama moko azotala alobi te nandimi nasunga mama biso na velo sunga nzambe wana otika yo te nzambe wana okota bituma na yo nzambe wana akotika ata mikolo moko te ntango osala bolamu boye yebake oolona yebake ozosoma maladi ntango osala bolamu obika sungi motu moko yebake nzambe alola akota bituma na yo napesa bino témoignage moko ya mama moko boye mama wana azalaka na mwana na ye moko anaobela na butuka mwana na akoya apete crise mama wana amemi mwana na ye ntina hôpital eseki bango mbongo mama wana azongi ndako mpo azwa mbongo azonga na reto na ye amoni mama moko asenga mbongo aza na difficulté mama wana ali na mbongo kaka oyo basengaki na hôpital mama wana azwi mbongo wana akabeli mama wana aki na difficulté mpe mama zwa mama ntango azozonga akuti mwana na ye
atelemi abani mango ayambi mama mwana abika na grâce nzambe abika mwana abika po mama na ye asaki effort ya koaider moto aza na souffrance mwana na azwa délivrance azwa ni tonga azwa ni kisi mwana abika po ni grâce ya mama na ye asomba maladi ya mwana na ye na nzela ya kosunga me nango abiki nasunga mama na biso oyo na bisi aza nango meme mama so ndako azozwa wana ndeko na ngai osimaka mbongo nzambe asala yo grâce apesa yo mbongo na yo pesa ya kosemi yango eza epa mama pesa kosemi yango eza nde yango oyo olobi te mama asutaka ndako ya $50 pas même $20 te nazela mama so ndako même te ya $100 même na $50 nzambe wana akokanisela yo nzambe wana akokota bituma na yo meka nzambe oyo nzambe akosunga yo nzambe atika na nyonga motu te nzambe atika na nyonga motu ntango yo ozopesa nzambe azotala yo un jour même bana obozala difficulté nzambe wana akokota bituma na yo même jour un jour okolala na mbete hôpital obi nzambe kanisanga nzambe kanisa ngai nzambe akotika yo te nzambe akotika yo te ntango ozozwa zala na sami ya kopartage na bato bana basouffrance mboka oyo twana souffrance ya kosakana te tala mama oteka kwanga siko kwanga azoteka oyo afuta ndako aza na difficulté ya velo bana batanga classe kaka mibale baotanga te nana ngo alobi ke te nafutela bana ye misato wana mbongo bakota classe papa benga biso na plus 243 89 74 333 51 plus 243 89 74 333 51 sunga mama nzambe wana akopambola yo nzambe wana akopambola ntango osunga mama meme na velo nazo insiste parce que déplacement na ye ya malamu eza velo mais sans velo akotambola ndenge nini ndeko ozotala biso sunga okanga motema te ndeko na ngai oyo ezali lipamboli ya bien yango ya kolona yango oyo nyonso oseki evre lipamboli ya kolona yango oyo naboyi na ngai te ke non ke bamongo na oyo dekozala na masanga oui eza bien mais yebaka masanga un jour masanga nde kozomela wana soki problème seme kobela masanga skol miki ngai nebikisa ngai non mais ntango bisi mbongo na osonga mama orapele nzambe nzambe ekanisa ngai nzambe okanisa yo masanga ekati eloko moko te ambiance ekati eloko moko te kabola na babato bala problème mama nzambe osunga eza na bato ebele oyo batali yo balandi yo epesi bango mpasi mais baotika te kosunga yo nayebiki nzambe tobelelaka baosunga yo baotika yo te parce que biso kosango ezali ke bato bakota na repentance parce que tokomi na mokolo ya suka babi jésus revient bientôt toyebi mokolo te toyebi mpe ngonga te donc il faut tozala toujours na nzambe tobanga nzambe mama soki oza boye eza grâce ya nzambe eza ebele oyebi bapusi mais batiki yo oza kaka toujours parce que otambola na kobanga nzambe tambola kaka bongo nzambe akosunga bana na yo batikali wana nzambe un jour akobulela bana na yo parce que yo osala likambo na motu te nzambe wana akota bituma na yo meme papa esika azali kuna un jour kaka nzambe atushe motema na ye aya koluka yo mama tala caméra na otala wana eza bamama ebele baotala yo bamama biso ya femme de vainqueur bonjour mama mwana liboso wala mwana ya liboso noki passe mama oza liboso ya bamama ebele bafemme vainqueur bazotala yo bato baza ebele oza defa baleki na yo oza defa ya bamama na yo oza defa ya bakoko na yo baotala yo bafemme de vainqueur bazotala yo bana partout balelo mpo bafemme vainqueur oyo bazotala yo bayoka beta lisolo na yo mpo bafemme vainqueur bazolanda yo esa bafemme de vainqueur liloba oza nango mama senga bango basunga yo basunga lo ifite ozala yango senga bango mama bilakede epandaka na moto apesaki yango oh jésus soki akufi bilaka mpe ekufi alleluya oyo apesanga elaka ezaza balona akufaka jamais mpo aza éternel azanga ebandeli azanga mpe na suka bilaka na ye ekopolaka jamais nalela mpona nini nalela mpona nini nalela mpona nini nazalaki lokola chiffon na maboko ya bato eloko ezanga ntina ana kotala ngai moto akobwaka mosika moto ya milelo mafinga nyonso kaka ngai nani atala ngai kaka chiffon wana
yango yesu alokoti asaleli yango ngolu Amen. bangusiso nya famille Alléluia. conclie Jésus. mpona bina ngai yesu nde champion Aïe. abunda bitumba na nga na conclie Jésus. mpona bina ngai oyo elobi yawe yango nga naza napamboli bino bandeko na ngai ya basi bandeki na nga bamama na ngai banoko ya bana na ngai bapapa leki na nga napamboli bino naza na eloko ya oloba te bomoni ngai nzambe apambolaka bino bible elobi lona na ntongo na midi na pokwa oyebisi okoka te Amen. naza mpe oyo nazalaka toujours na nsima nzambe mpo na mama te naza mpe na papa te papa ka nga moko mama nga moko na bana ngai soki bokotombola nga nzambe mpa otombola bino Amen. soki bino bokitya nga nzambe mpa okitya bino nzambe abakisa bino ane de plus na bafi na bino na bamabota na bino na balisungi na bino bozosala mpo na bato ezala te kaka bopona bilongi te bosunga nzambe ye moko ayebi nini akosala bamama eza azaku te baninga na nga ndika mpe baosenga nakendaki mpe kosenga lokola baninga baosenga me nazwaki accident naye kotala seigneur oyo eza domaine na nga te nde nazongaki nazongi na ndimi natya mesa na point nateka kwanga oyo nasombaka na 800 nazwaka bénéfice ya 200 mais nasalaka kaka effort natyandiki elemba na ngai na ya ba 1000 francs comme ça ekoyede ngai nafuta ndako na ngai ya 50 000 vraiment nzambe asalela bino mpo ya bino bosalelaka soki nayebi ke nzambe asalela ngai seke namikoki na nyonso nakoki te nde namikikisi epa na bino soki nzambe apesi bino nasi okokotika ngai te velo emonisanga mpasi velo mpenza ezosouffrir ngai mais nazala moto aosunga te moto asondela nga velo oyo aza kufa mais ndenge atikanga yango bana 1991 mais pour le moment elembi yango wana naza na mpasi osunga nga ndako nazofanda nasukolaka na kati ya ndako nakota ata na dushi te na okende ndenge nini kulwaka koleka ezali na lupango yango nasukolaka na kati ya ndako nzambe wana akanisa bino azongisa ya mingi atombola bino na niveau bino bota na posa botombama vraiment oyo nazalaki na posa na loba yango wana amen. Amen. En tout cas, ok ndenge mama alobi nano nga alingi nzambe aefase homme na ye oyo ezodérange ye mama ye nzo moko kitoko chiffon wana chiffon ezalaka mpona koefase eloko oyo eza ya mabe nani yango eza lika moko oyo ezodérange bande dérange ye ti lelo oyo tofango solution te mais aza na makoki ya kosunga bato sunga mama oyo omona lelo kati yango osunga mama oyo problème na yo nzambe azoefase yango que ce soit likambo ya ndenge nini nzambe azoefase problème na yo oyo ezodérange yo oyo ezwi yo temps sunga mama sunga ye longola mama na difficulté oyo aza nango sunga mama na difficulté aza nango même vélo ta ndenge mama alobi asukwaka na ndako parce que an espace te mpona koleka mpo ata kokende kosukola pasi bandeko na ngai boza wapi ndeko na ngai bosunga mama bokota bitumba oyo naosengala bino nazoesiste na bino pourquoi bosunga mama na biso mais fils kata ya moke na yo opesa ekomela mama totanga mpe kombo na yo so bolingi totanga kombo na yo totanga kombo na yo ke mama etel apesaki mbongo boye mosala oyo tosala oyo mama Sephora aza abanda kokala kosunga bato mais aza ye moko azokoka te yango tosenga lisungi na bato donc ezalaki babiloko wana osala yango bato ezalaki ya kobombama mais nzambe ayebisi ebima kende osunga bato yango moni ke tobi tosunga bato mais toza makoki osunga bato ebele te parce que mboka oyo eza na difficulté ya ebele oyo bato bazosouffrir yango nasengi na motu moko oyo azotala ngai ndeko ezala mwa mwasi mobali mwana moke nani esika ozali bosunga mama na biso mais fils kata ya mokene fils kata esika azovandela na bolongo neta wana esala bien même vélo même commerce na ye oyo tala eloko alobi abi asomaka kwanga ya 800 francs c'est ça non? Oui. 800 francs ateki 1000 francs pour gagner 200 francs parce qu'on a 200 francs wana pour ekoma ta 10 000 francs apesi mpe ava depuis ntango tie poka mpe atelemi mpe loka malonga te soki ateki 600 francs on lia 600 francs on lia nini na bana 5
na 600 francs wana asomba lipa abana na lipa abana ndenge nini bandeko na ngai bosunga mama pardon nzambe ana otika bino te bosunga mama na bolingo ya nzambe bosunga mama na ngai bosunga mama na vie ficie ntango bosunga mama oyo bino bomona kena botatola un jour ke nzambe oyo bocomprendre ngai esala passe mama na biso en tout cas biso toyika kotala yo toyebi ke nzambe azali nzambe atikaka biso te toza ya nzambe ata mokolo moko te nzambe atika biso nzambe aponisa biso mai ya miso aponisa meme yo mai ya miso ofanda mpena bolobi tala lelo pesi nga nakomi pesi nazalaki nzambe nazali surtout ndenge obi ke opiyaka makasi na nzembo oyembi mamakangamaka na nzambe kotika nzambe te ata problème ekomeli ndenge nini ata problème ekomeli ndenge nini kotika nzambe wana te mumamaka nzambe liba nzambe ekalisanga nzambe esunga ngai nzambe etinanga na motepo na sofiri te naza mwana na yo nzambe esala boye nzambe otika ata mokolo moko te donc na mama na oyo toyaki nango oyo bafemme vainqueur bakanisaki mpona kosunga mama na biso nao tolobaki te mama enveloppe yango oyo le fiske oyo eza wana esunga ata yo. La femme des vainqueurs me pratique sur enveloppe pour y sungaka yo. Amen. Au baksana fond. Amen. La femme des vainqueurs, des basungi on a des sungo ya mukie. Amen. Au baksana na fond et sungata yo. Amen. Mama babi eloka mukie c'est ya eloka mukie ya on ekota na lisu. Ekota lisu voilà. Donc ça veut dire pour eza wana mama esunga yo. Video na yo to kotango bato ba sunga yo to kozonga pour la deuxième fois. Amen. Pour ça que mama ndenge olelaki wana bandeko na yo bayoki yo bayine fiske topesa yo mais nazondimake bato otali video mama balongo na pesa ozovanda meme mesa na yo oyo ekochange nzambe kaka ndenge asala makambo na ye asalela yo parce que obangaka nzambe mama tokobi na suka émission na biso nkolo chaîne na biso ezali mama Sephora aza servante de biais abangaka nzambe makasi yango moni asunga bato mais tozokabwana na biloko mibale tozosenga bango ya suka na suka mama osala biso prière na bato baosunga yo parce que biso tozala kondima ke bakosunga yo tozala kondima mama tala caméra sala loboko boye sala loko ozosenga sala loko ozosenga mama senga bango pena mama senga bango pena explique bango senga bango lisusu bayoka toke mama loboko oyo esengaka bato ya libanda te nakendaka na vide te nakendaka mpe na zambi te nde baninga baoke na loboko na ngai esengi ngai mama Botulu mama Sephora la femme des vainqueurs nzambe ayebi bino koleka ngai mosala malamu efutamaka ya mabe mpe efutamaka nalingi loboko na ngai ezala deside amen soki bino bokotombola nga libota na ngai j'espère nayebaki nzambe te nakoyeba lemisi nzambe na kanali na ngai handikape amen nzambe apambola bino nzambe afongola bavi na bino bisika oyo ebandaki komarche te lelo ka lendi ya lelo ngai na oti priere emarche amen nzambe atika bino te abundela bino litumba ti de génération et génération nzambe apambola mpe bandeko oyo baye na kamera na bango baye kofilme nga oyo kutu nayebaki bango te soka nde bango bayebaki ngai vraiment nzambe apambola vi na bango mosala oyo balemba te makolo na bango ezala toujours na makasi mpona kotambola mpona bandeko nyonso vraiment nzambe alola akanisela bino na nyonso tu oyo eleki na bandeko bapesi ngai 50 francs na bango ezonga lisusu mokama ya mokama nayebi ke nzambe atikaka bato te nakabola mbongo na ngai kwanga na nzambe amen soki nazwi 10 na ngai ya 10 000 nazwi 1000 francs natie na enveloppe soki nazwi bénéfice na ngai ya 20 000 nazwi 2000 francs natie na enveloppe ya paster na ngai akoki kotémoigner naza fidèle na mosala ya nzambe naza mpe intercesseuse na kati ya église la puissance vraiment nzambe wana amona bino
amona bino, amona bino, amona bino na kombo na Yesu. Avant année oyo esila. Oyo ezalaki impossible pa ba cameraman. Nzambe komisa yango possible. Mosalo bazosala eza na volonté na bango te, eza nde na volonté na yo Nzambe. Kanisela bango au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. En tout cas, on a pris dans les pamboli ensemble, Amen. on a qui prière à maman. On a dit qu'on s'est retrouvé le dit ah maman dans mon Christ. Nous on a dit que ah ok, on s'en a vraiment hier. Son maman. On qui prière à maman. Où est ça? Quand elle est pamboli. On a pris ce mot de maman c'est fort. Maman c'est fort. Nzambe apambola yo papa Chil Nzambe apambola yo vraiment femme de vainqueur nyonso tu Nzambe apambola bino vraiment ba femme de vainqueur c'est bino mbote mingi la grâce mbote bisika ozali bana tu mbote ba femme de vainqueur nyonso tu tolingi bino na kombo na Yesu mbote mingi ezanga mwa femme de vainqueur na bino kati na bino mama Karine Mingata mama Magi Mingata mbote Denise bambote mingi femme de vainqueur bambote na bino nyonso ba femme de vainqueur nyonso to la biso la mama epesi pasi biso mama na biso epesi pasi to leli vraiment na biso mama beteli biso bino botala vraiment Nzambe abatela biso nyonso abomba biso merci. En tout cas, merci vraiment. Nzambe abatela biso ka ndenge ne kalobi, tuma batela biso apambola biso vraiment to le makofunga mate. To funga mama to longola ye na pasi to longola ye na difficulté. Nzambe wana akota bituma na yo. Nzambe na otika mukomote. To soutenir maman na biso Sephora. Ala ba projet belé mais oza na financement, oza ba idée. Oza pe na idée. Oza na kobité na continuer na idée moko boye. Ça m'a bêté même na prière. Bocha maman na prière. Et ça m'a bêté. Et là teka kena pour kosunga mu. C'est que mungu même na prière. Aussi na prière et ça malamu. En tout cas bosunga. Maman mal biso alo bien ataka dim. Yo za no taka dim. Osomi kwanga ya 800 francs. Oteki 1000 francs mais maman longo di dim. Atie dim na ye vraiment. Maman toka bana nzembo na toka na sepeli. Na besoin vraiment toka bana nzembo moko ya bien parce que nzembo no ezo mema biso na profondeur. Mosika na uti. Oh. Benena kokende. Alléluia. Otambola na kotambola. Yesu nde lisungie. Mosika na uti. Benena kokende. Mabaku na nzela. Yesu nde lisungilanga. Kolo na bolingo. Kolo na ngolue. Kolo na bolingo. Kolo na mawa. Molili makasi pene ngai na kokoma mabaku na nzela Yesu nde lisungilanga. Amen. Kolo na bolingo kolo ngolue kolo na bolingo kolo na